na président météo wandeni oh président météo na fait nanga kuta parler jo na kuta ototala na fait nanga tati bangu ko da Luanda za akina na ketala fait nanga na d'avance ba pièce kuta ele kamikolo nga principal oyo kana jouer ba blone principal amoni ngabi ah bangu nini kaka yo komisu lo kwa ba Miss International ba bondelo ngabi rien so benga na ya palola donc pona olakisa kena bi bonjour babone na biso nyonso ya Congo Cool TV hein ba bonne fête ba bonne année na bino place bozali ebele na bi ke bomi tuni obi aussi sous 3 personnes dont 3 vampires au sous api sous ba vampire au boy depuis au moment on a film ma vérité cachée au moment bana ba gag belé et les autres sous na bango sous na émission lisanga ba artiste et merci na nzamba sali ke ngana bino na bango to mo na sous na mukola lelo po na nyoka mi fort po na zo bango kaka na maladie na ngane na mesana ko bela ne balobaka ke o papi de tiena nga lexa 520 giga tata mapasa te mais na luki na ke luka 6000 na luki bangu na zwe wapi na yozo bangu na nganda tumbako artiste na nganda tumbako ata pe pasteur kuna mosakol babo ya basambwa autrement dit Zlatan artiste na ke luka su wapi ye na une église mona se donc na luki bango ya ko luka po après film en vérité cachée bakima na bango baboya sala bango émission par rapport à film o basalaki banyokamaki bambula banyokamaki makolo et le ngana bango tokutani susu na plateau ya Congo Cool TV bo s'abonner bo koto po lelo c'est ko yinda ngana bango awa donc ça ko pesi mbwa boyi et là directement na opesa merci na papi de chef Muntsaku o asali susu ke to kutana susu na moko lelo et merci à maman Tete Botamba o ya soutenir biso na finance na ba conseil et merci à Lili Mabele autrement dit à plus hein depuis Hollande ninga sala arabi ke giga musale sala maebele kolia pays à la ebele et merci à Nathalie Sap na Dallas et mais pourquoi pas l'homme Fengi depuis Canada tous sera toujours ensemble na bino et sans plus tarder de baraka na Alexis maman micro nanga côté na loboko nanga droite et pas à Patrick Bangu après ça bonjour et ça moi bien bonjour artiste. Ouais, bonjour 520 giga. Bonne santé. Santé ça va, ça va malgré année où moi ma camboza qui est belé mais par la grâce de Dieu tu vivre toujours quand on est bon mon abisso tous en même moral. Oui, par la grâce de Dieu tu vivre quand on est bon mon aé auto les caneta pas maladie. Hein, était pas maladie no bikara. Ndeza la artiste so ka travailler trop et senga pe moi ba répondre wana saki ke artiste abela qui mais nous avons sungié à en forme. Et merci Patrick Bango. Et bonjour de konanga artiste. Bonjour messieurs les journalistes. Ouais, pasteur Moussa Kolibabo ya basamba autrement dit Zlatan bonne santé. Santé zarande bamuna. Ah, kandi bamuna ndenge nini. Donc yo obélité. So na beli batinda raté bazomona. Mais toka ki ba nungu ke o artiste abela ki obeli okoyiba kao. C'est ça ngolo kuta. So na beli na koyikao nzamba pesi guérison pour guérison munga ba pesa mbongo te. Merci guérison munga ba pesa mbongo te kandelo alobi kaka. Et merci na ba onyo so balanda biso pour continuer landa kaka. Na loboko na gauche pe côté wabi 6600 volts. Autrement dit premier ministre. Théo Kapeti. Bonjour 6000. Bonjour Giga. Bonne santé. Non santé calme ndeka bandeko bazomona de santé vraiment za calme. Ngalinga sozo ba fota la min caméra kuna ya Congo Cool TV et ça la moi bien. Nabi ke nzamba bateli biso banda janvier ti décembre et mabe comité to ya mabe comité. En tout cas ceux qui to mona ni boelelo nzamba sali ngolo to mona na boye do c'est que nyonso l'équipe bien ko banda et bandeli ya année ti sikoyo do to mona ni susuna bandeko et sali subie do santé vraiment en tout cas boga. Santé en tout cas vraiment babi boga. Un vilain te me boga. Un babonné bo koto bo s'abonner, bo partager, bo aimer. Pour artiste à makasi bango yo nazana bango awa. Toujours quand lisanga ba artiste ni na tolo ba awa to beta li solo awa à propos ya monde awa kaka. Na ba parcours ya ba artiste na biso ba me grand père ozon ça so muki avant to kota na série ya vérité cachée ndenge ne lekela bango ba difficulté ni ba monaki. Moi parcours muki ya art to yeba nano après to kota nano. Ndeko na biso Patrick Bangu parcours art na yo e ba ndenge ni nanto yeba. Oui, merci 520 giga. Na question na ba fan na biso nyonso ya Congo Cool TV. Babi agence makasi.
Yemo le boss fumuta quoi azo yoka boss donc il te osenga loko il faut telemisango uti loin donc va volonté ça blague te comme mona makambo comme changer boye quand mais changer surtout on a pas ça vraiment le roi ba neboye hein ba ration mabumwe yaka et ça la biso bien pour te obunda pe pour na bino ba bonne guérison pas ça zali hein fumuta ko bonne guérison les boss la bonne guérison malgré na yoka ki on a moins retard et ça makambo mutu nyonso abela ke le kaka mawana bao basekala ba malheur abatu mais nzamba za bolingo yoleka nga parcours na nga pour vraiment là que musika te na banda théâtre na nga d'abord na pas parler des alara pour nga art vous meza makila blague te na banda on a parlé déjà to banda na bo mwana meto ça déjà ba film à quartier ba to ba Hollande na ba flore na ba pepito ba dessin animé ba te belé be sobe à l'époque et ça là que na tika ki yango mais na tamo na yo zongela na zonga ki mbala mo pa papa makaya donc père nanga makaya mayuma vieux saint international na profiter na pesa président nanga président makaya bambote belé sikoza ba bonne année na yo ba 2021 zamba baxelo belé leader bongo ndezala boya que ça là que moi na malamu afanda ka ata luka na ba recherche na les cas qui na kepa ba Papson président Papson na le kepa président Jonker na peso mbote président Météo la pe mbote président Bosco Bumba la pe mbote président vie de loin talaka nyonso ya makambu na kindumba théâtre te mais ça makambu mais ça kindumba de sali déjà te kindumba moko bien décoré ba pakola ba maquillage sali bien kindumba respect et ti lelo na leka na groupe sans souci groupe asuka na zalena on a kantia yango nde ko za asuka vi na nganzoka ezalika ba rêve na biso batu pour le moment naza n'a pas comme les autres. Il y a la patronne à Flore Bang. Ma présidente n'a profité n'a plus mbote siko zali. Mais veut dire makamaoza makasi ya makasi. Talara mutabi aleki na parcours bébé mais suka ko na groupe famille. Donc bino maman so na famille te le bara bien. Que ça groupe famille. Ta famille de quoi famille d'Assalé mais un groupe international. Te groupe international mais ya famille. Bon to taka bangwa za na kati. Flore bangwa za na kati, to mwa banadej ba na kati kuna. Boza ya famille te waka groupe ya moki ingénieur o luko zonga na mabebo sani. Merci to zonga na yo. J'espère bolandi de parcours ya artiste Bangu Patrick qui a l'équipe na ba groupe belé ba nina na quartier de Salakaka. Hein, atamboli place belé. Mais nabi que ba place no atambola wana ba rankine zalate. Hein? Mais ba bon ba ko mike na ra dara pona ra président moko boyega za ba rankine aye. O sala ke makambo beba mais wana bo minano. Ndeko zilata en tant qu'artiste comédien et en plus Moussa Koliba boya basambwa. Parcours artistique na yo to e banano eza nini nan. Bah, en tout cas, merci. Ben, le parcours artistique nanga bon moi je dirais na tamboli trop na ba coupe vraiment te na sali ki ndumba te quoi o ba ba na za pitite pardon c'est o sali ki ndumba te mais ndeko tamboli na ba groupe belé da sala ko bakele libanga te boy poye alela ai tena nga ngwe jeune kanga mina mupepe swinga te nga pena bogeli na mutu te ezaka façon olobela parce que so tali le mo sali bana na bible zo valeur te même zo valeur za mo ndumba yana bitika nga na zala pitite donc bazwa succès na kombo ki mo ndumba mais succès mabe ke balobi bo mama banga ba lapide yo pour Jésus Christ azati abiki sa mo ndumba siko na est-ce que le roya a royate ba pomba bakota donc la vie artistique na nga parcours na nga vraiment na bandi papa Kiala mon président Kiala que je salue vraiment en passant balobi papa tazo a komi liboma zaka papa tazo kata bilamba zaka papa donc je vais pas dire qu'il y a bela liboma eza adage exemple ingénieur civil et qui le bela liboma banga sepelaka parce que biko solo na mutabwanya foza mutabwanya po mutabwanya lo ba mingi na masisi ngana lo kwa mupepe batuna ngo couleur te po ozwa pete ako pungwise makala mundu est-ce que ya mundu ako pungwise le mapa rouge na singa est-ce que ya za rouge na bosanité bon parcours na ngwana le bosse papa Kiala et puis nazaki non na papa Kiala nazaki artiste moi ya bon moi non papa na ngamo takinga hein kaneto donc blog série wana avec takinga na minzoto wela série ba répéter na yolo na dika
ba premier petit boy na mbunda donc place mais esprit ari kotaka na qu'est-ce que se réfugier pas papa kiala apesi na combien moko yo lekisa ngonga ya mona ba minzoto na ba vela choka moi street vraiment bana yolo quoi ezaki wana et après wana na yo kene na ba groupe avenir ba si c'est ma avenir comme ba kinzonzi mais tellement na senti ka kena na poa ba groupe avenir te nzamba limbisa ba ninga na toto samlo théâtre avenir na bosani binoté mais na zaka ya poa na binoté faut boyeba. Donc, tant qu'on a le qu'est-ce qu'on a le fait dévorant et pas à président Nanga Willy. Ouais, de Willy. De Wiva, tout Vandinaye, tout ça qui biso tout na katia groupe. Tout est frère qui vraiment bien vraiment na baninga msusu pe ba bima ba kenda. Le lepe ba sala ba embrasser ba carrière artistique na bango, baza comme ba leader quoi. Après Wiva est-ce qu'on peut arsenal de bons artistes. Voilà, yo moko. Osoka na kombote. Ngala on terminer Arsenal de bons artistes. Kenda siko wa Arsenal. Ba Arsenal et Kenda binga monaza. Au commencement était la parole était Dieu et la parole fut Dieu. Donc le rôle man lobezali, ce qui veut dire nzamba seni. Azali, tant nzamba kufite ce que malobe kufa. Par rapport à l'oba qui est à TV, pour les locaux pour tout le monde qui est artiste, ça n'a vivre, tout groupe peut vivre, il faut les canaux télévision ou tout donner comme la chaîne à YouTube, le monde na Congo Cool TV, les amis de Congo Cool, bazoleka. C'est ça, on est dans le lobby. Ah, là, c'est ça, cela. Là, j'ai bien compris. Bon, la soirée, attend diffusion à PSTV, ma chaîne locale. Mais on dit que vitesse, c'est la vitesse locale. Un artiste local, un artiste international. Pour Donald Trump à Lukanga. Donald Trump à Lukanga, il y a un des mois, na Paris, on a un mois, même ma casse. Ah, Lukanga, Tilelo, comprendre? Amida Roberto, maire double, n'a pas su monter Bezozali, n'a pas pu Paris. Donc, le roi n'a pas trop local, on a 4 mois, on a travaillé en collaboration avec Papi Fumutsaku. Ah, mon boss, n'a pas dit qu'on a un artiste local, mais il y a un problème. Le bébé va comme un grand. Bazano manzanza ba on a venu, ba manzanza tomate to suma ya polo, ngana zalanga sardine au Talibanda ba au grande la Congo. Merci Abiazane Sardine. Au Taliban va terrain à Congo. Hein? Le rôle ba artiste sango local bazala nena ye parce que ba artiste bazana nani mais avant to ye ba to kota mozindo na nous tous les canaux à gauche nanga pas 6600 volts. Ah mais quand peut beta moi parcours. Sans oublier le ballon ba trop ça la rien. Aïe, makamango bandit déjà. Hein? Makamango c'est bandit déjà mais ba beaucoup de côté. Avant les pas 6000 mais beaucoup de côté déjà pour ah ouais ça ya ko beba. Ngana kabulate système lycée ke ka ba ki lycée ke. Lycée ke ça musa nango 520 giga boka soko bolia e mais bolia était toujours en forme mais lycée que ça musala hein baba nga bango te mais lycée que aïe 6600 volts parcours artistique na weza ndenge nini ouais nga vraiment parcours na ngai ndega ndeko na nga uti ko loba ya ke ba acteur ou ba artiste ya théâtre manzanza nga na ozongo seka lo mobe ke nga na zala jamais muta théâtre yo ebi nga zalande musicien puis naeko sande théâtre na sima nga na bandande musique na bandi musique na 1999 batu ba momba beta ba calculer sika bazana ba palin de 1999 til lelo 2020 yango peto suki sana beti da combien d'années na kati ya musique nga na bandi théâtre na 2006 et puis na groupe munene au moins on ndeko lobi ke ya banda na quartier mais nga banda théâtre na quartier te mais na groupe mbala moko ya munene ya Jani Fai tanga longwe pa vient na biso ngadios au moins esika nga na bandi mbala moko na premier film ya vieux Jani nanga 6000 na 4 tala Jani pas ça bambote bele vieux na biso Jani bambote bele tara bambote leke bele ya Patrick Bangu ya ngai ya 6000 ba pesa mbote te donc c'est que ba likune ma ya ve hein mela na 4 saisons wa continue. Donc Mao place azali mère na biso Mao Givoule aebi. Donc tellement ba opéra ki ngai opération tellement les gars munene na vandi ba singa non na minute so ko non ko continuer musique té tellement na tali ke na za artiste na ko vanda na palente nde na yamba la moko tangu ba mère na nga Mao Givoule baleka na télévision ba bi ke ba recruter ba acteur ba actrice na tali na bité nga pe théâtre za rapena na nzoto. Le roi Pesaboye n'a qu'à peine mécanzoto. On a tout répété na bunker, na lemba terminis, bana lemba baebi na bunker na lemba terminis.
wana nakei nasala test na ngai bazwa ngai tellement mpe nazalaka makasi na bale mpo nga na bandako obeta mbunda makasi na bale mawa découvrir ngai ti tobandi mpe kodéveloppe bamasala ngai baza ebele bamisusu baza na bangola bamisusu bazaka na kini oyo ka ndenge ndeko alobaki bakoma mpe balider na bakwe na bango napesi bango mpe bambote na bandi na 2006 wana ti tosali premier film toleka na TVS 1 na TVS 1 basérie wana ti tobandi mpe kocontinue ti na ndenge mpe tomesani ekomi mpe babengisi yo okei donc vraiment parcours eza molai donc ti lelo toza na biso na groupe moko te mais toza na kati ya agence ya Congo Cool ya Papi Detienne Fumunsaku Fumumpa donc moi parcours mokie kaka oyo nga nanu yango wana mpo nga nazala nde musicien nga nazala nde musicien puis ti lelo 520 giga yo yebi naza mpe kaka toujours musicien nazocontinue bientôt nazokota studio naosala mwa nzembo na nga moko bato baodécouvrir donc malema nayebi ke monsieur eza nanu voilà. Merci na bandeko nyonso oyo balanda biso na Congo Cool TV bayi bo s'abonner bo aimer bo partager po ba trois nzoko ba trois nzoko tanga ngana ka boteka liseke so waki liseke leli na mesa dans seke bo ebake makambo ya mabe makasi da bo s'abonner directement na kokota na kati ya masolo ngo vraiment ya art parce que babi eza lisanga ba artiste après avoir koyoka ba artiste ba lobeli ba parcours na bango siko na lingi mutu na mutu apesa biso ba difficulté ba avantage na ba désavantage ni oyo azomona na kati ya art to na kati ya les amis de Congo Cool po toza na kati ya chaîne ya Congo Cool tosala ba pesa Congo Cool na lingi na d'abord tozonga na kati ya les amis bana poto ba Laure Mufengi ba Nathalie Sapu ba la grande dame Matondo na Londres ba meka mpe koyoka ba star na biso ba difficulté baza nango ensemble pour toko ba ma toujours na par rapport ba film de sala na les amis de Congo Cool TV. Patrick Bango. Merci 520 giga na sepeli na ngako po tout na vraiment ba question moko ke bomba na kati. Merci. Difficulté na musalo eza makasi. Toza vraiment son habitué na ba difficulté te na lobana lokuta. Toi na difficulté makasi tozo vivre na ba effort perso. Or musala o ya réalité senga ba soutien fezala. Soutien liboso eza l'état za lokwa papa na biso. Donc biso ba abandona biso yo yebi ke za ko expliquer te. Ta ba condition faut féliciter biso kutu moi muke na ba courage musuto osala ba effort perso. Pour boulot to yebi musala 520 giga. To yebi preuve que ba payo nyonso lelo ba Nigérien so ganga ba nyonso ba oloba même na musique même na théâtre na art disons to leki ba copier makam na biso art. Mais ta lelo nde ba koma. Grâce à l'état na bango sunga bango. Donc eza SOS moko na lancé hein na ba kontina biso ba s'occuper pe na biso muke. Batala ba kana biso nde papa Félix Abeka mbalo ya otsa biso ba puis makambo et marcher bien donc biso nyonso soué na biso eza ke makambo marcher bien. Oso vraiment lelo bateli biso ba makam nyonso esenga na musala ezala. En tout cas toza ba calcul ebelete na mutu eza ka ke na fandi ya te na raisonner film na ngani na osala. Vous comprenez? Tant que déjà l'état facilité aux tâches, tout ba producteur baye. Mais tant que bazate comme équation yo moko raisonner dans scénario ndeni o lukasu ba place bo ke tourner ba film ba site ezate lo moko te okoza na idée no ya bi okana ke sala na place bonanda ku boke bo bandi pe pièce bien au mona na 3e épisode 4e épisode o papa boya qui va tourner awa o mona ingénieur donc koko seza yango wana mais on a condimé avec le temps makambo et marché et puis koko so mususu ya kati na biso ya agence Congo Cool hein le boss des boss na ebisa o donc koko so eza makasi si to loba bo il faut to bongisa bando ye na comment sentir que changement muke comme kota mais fait kota totalement différence ezana par rapport à agence à liboso to bimsa ba œuvre trop mais rendement ezozalate et kota ezate na oloba mabe pour na ninte zanda kuna lalaka tant na moni marché te na oloba et puis sa boss courage et puis sa mère de mère courage à renforcer et ça la biso bien et puis ça fait maman tete botamba courage botamba yena ebia maman okipa biso bien bana donc ça souci na biso makasi motiver sous papa makasi et ça la bien papa bouger so maman otsa musugusugu et ça la bien donc ça souci agence na biso Congo Cool et kende sous liboso koleka pour makambo bien za 520 giga ye mo aza si to so la bona yebi aza nani na una benga sous 520 te akoma 620
na baxela 100 ndenge na nga likolo. Merci. Merci vraiment Patrick Bangou par rapport à... Sans oublier que d'être fan d'Awa, ils ont yébana, qui est qui? Hein? Lycée que le barara, lycée que... Ah, nga système à lycée que gaga, Fumunsaku. Ah, nga na sangisi ba banzoko misatu awa. Est-ce que makamango ko simba star international te, mais la tsaka ba star wana wa kao debout. Merci Patrick Bangou artiste wana eza par rapport ya ba nindo donc ba nini ba difficulté oyo eza na kata a o ba ndeko bazomona par rapport eza selon yé donc muto a recontredit ya selon yé ninga lobike ba difficulté yango wana ndeko Zlatan artiste par rapport ya art eza na kata Congo cool eza na makamu nyonso ba difficulté nini oyo moneza ya makasi pe ba avantage to ba désavantage ni ezali namta loba makam na ye à côté à muninga te. Ben en tout cas je dirais merci hein. Question on a bien mais ngama na loba boy ngama ba difficulté vraiment pas na ba difficulté za na ngote. Pardon c'est non zela pardon. Tango bida difficulté ça te ye na ke kana pas si ozali na ya question tango bi ke difficulté te donc c'est que bana poto batala bi ke donc c'est que bazala bango bien azane bien merci continue ngai difficulté ça te pourquoi difficulté te parce que ngala dépendant na bango te moi je dépends qui na Nzambe on pesa nga poste ministériel wana quoi donc ata on peut sinon ngata ta occuper no biso te na bi Nzambe occuper ba difficulté ezali la difficulté na musala o ezali parce que na bakasangula ba transport na biso moko to la tozora ba hotel biso moko to kutana na ba chef coutumier ko soma ba saka sukali ba nini ko pesa bango ba droit na za ba propre frère na biso en réalité na problème ko sale maté parce que comprendre il y a une bible là que mon peuple périsse par manque de connaissance alors c'est quoi ce manque de connaissance déjà mi makanya na mbona s'il vous plaît nini yango za manque de connaissance eza nini eza tango batongo ba pesa ka biso ba kopa ngo misala ngo to ba biso misala bango pe batongo ba tenir compte que la difficulté ezalaka ba yebi que la difficulté ezalaka ba sandi nanko moi quand t'es des serviteurs de Dieu je dois tout parler comme ça donc ba ça ma nanko ndeti ngana yebi chebui ndeto benga bana nzambe bo sala nzambe to consacrer bino mais tant to consacrer bana to yesa bango te que musala ko ti ba difficulté ngo ezaka boy to lo bate mais on est copa là linga to muninga oyo bise peke no muninga oyo boy lundi non pio leur mardi non pio tie aza même moral pas que nyonga te pour ça on a kana nyongi groupe là j'ai là so comprendre mais la difficulté ezali ndeti ba ba bibalia ka wana ba mutu balia ka ngana na liate ya mfona za la clair non na liate téléphone nga petit lelo yate ezaka na mai ba beka za conteneur funtsaku ya bi ke ba Robin nga za conteneur premier artiste en Afrique. Azo Chomboye yango mon conteneur ezangai. Donc je suis fier de ça. Nous font la maison te maison téléphone comme moko. Na ebisi bato deuxième kuna bo banga tizanga conteneur na téléphone. Bo bumanga pamba. Ngana recadrer no masa na lo mo lo baye mukiawa. Abandi théâtre na groupe munene te faut qu'on se le dise. Abandi na théâtre pas muto munene. Groupe munene te muto munene. Mon vieux Tony 5. Muto munene azande munene. Ils ont une santé, ne groupe munene par rapport à art, par rapport à munene santé. Moi je parle de art, moi je parle de santé. Peut-être qu'on bandi art yena bandaité. Donc yo ça mukola ya Janifa ya na art. Na ça papa na yeko? Papa na art. Ça papa na. Merci to ko ma place wana no. Na bike wa selon ye. Wa selon bana poto donc art za makamule za ko yinda ndi aiza ko yinda. Pour nga bimisa na nga nyonso na vérité. Na bimisa ka nyonso na mesa. Pour le mo lycée que oh soit bien si vérité était a et relianga ya donc là c'est pas dit parce que na plateau boy minga na kokonanga ya solo maza kokonanga pour naza papa ya papa na ye merci oza papa ya papa na ye to continuer place wana ba question ko ya ngai ba réponse za ya yo na bande ko bazali awa simi par rapport ya ba difficulté nini okuta nango na monde a to na kati les amis de Congo cool bana poto nyonso mama tete botamba l'homme mufengi na Canada Lili Mabele la grande amie Matondo Jenny Kafuti moi ça mon kondi ba on tanga oyo nyonso ba ve na biso ba ve na biso makumbu Daniel ba yeba ba yoka yopo mbala sima ba bongisa. Ouais, d'abord na sengi na nu ndeko na ngai merci puisque abenga koko na ye. Oui. Agol ba kenaza koko na ye
puisque ya banda ya zaki na théâtre nga zaki na musique au moins que différence eza kaka mais na féliciter pour na ba courage na donc koko na théâtre pour nga na théâtre kala mingi te mais na musique naza mobange na ye donc au moins eloko nyonso ba difficulté ezalaka kaka ndenge ndeko nanga Patrick Bangwa lobi papa soki kutu lelo l'état congolais abike naza na mbongo ofuta batu te lelo batu baza ba 10 mois impayé ba 6 mois impayé ba 20 mois impayé papa est-ce que orolo ba ke difficulté zate président de la république kutu mboka ezana ba nyongo batu partout difficulté ezalaka même na banda kunde toza bo difficulté ezali tala batu ndenge ba fêter ba Noël ezana batu mususu bazui atelo ko rolia te mais ezana batu mususu pe abeti koko azui mwa mukie a sali nango mwa likambo pe bana bazui ba difficulté otoza nango ezake lelo kotala ba place oyo to tournaka ba théâtre na biso ou ba film na biso tozo souffrir makasi nazo zonga po to lobaka eloko moko ponga nazo mono ndinga na ndeko nanga Patrick Bangu to kende sika moko lelo to yeto senginda kwa premier épisode to tourner deuxième épisode lobitan boya boye kande ndeko nanga lobaki o papa lingi sute mama lingi sute balingi te bata maboke baya a babenga biso bata maboke balingi te bata maboke baya a boko tourner boye au moins tam susu ndeko moko bo vandaka musika tam susu article ya na 500 francs de transport ozo mona peke na président auto tourner na yepé tellement zo luka ezaka ke baya to kanga moté mais loko to sala total avenir à lobby na batu mususu ba kokango te biso to lenda lelo na ba Patrick na ba bandeko na ngai pastor Evangé Mundeba toza biso ka bomoko ata toloba makambo mais toza bandeko puisque to saka musala moko en tout cas au moins tam suya uti musika bon le quoi yaza président a expliqué ngai sona yo qui était vedi ngamo pe na mizong sa sima et puis arango mwana ke na ngope liboso ezate yango moni to ndima kaka passe o mais en tout cas to souffrir o uta na ndako beti makolo ti o komi na siège ou o komi place ya lio ba ibse bino ke bozo tourner o tourner tam susu na nzala tam susu loko oli ezate mais o tourner po ebike lobby na biki avec 520 giga ndeko yanga loko azo sala be fort tokolia ozomona eloko nyonso eza nelo moko leader c'est le scrum abande ko sa ba musicien na ye abi travailler le rôle esclave mais lobby olia le rôle roi ozomona nakanga eloko wana po te mamla sonde zara lelo biso zo sa l'émission lelo mais tant sous quelques personnes ou bandeko ya poto partout ba otala biso tant to lo ba deba difficulté na biso boy lobby pour mon tant sous moi code moi nini boy te 520 giga bandeko boy bozo ata oyo bo sala boy bo baksata moi caméra moko bo baksata micro bo baksata moi jack bo baksata moi pied et ça ira bien donc eloko nyonso ya mpona monopoliser malobate donc eloko nyonso difficultés en tout cas tu as difficulté makasi même na musique na biso ya Congo même na ba théâtre na biso tozaka na difficulté bon luka bo tourner na aéroport nani ngo peso aéroport bon la ba difficulté nani pour mo pese exemple c'est ba pesio président yebisio que non travailler comme un esclave mais abosani que nga so travailler comme un esclave ko kufa pe na musala lobo oliela ngote non c'est ça bozo raté yebisi mo travailler comme un esclave ndeko nanga ezani travailler comme mona musala ino lo esclave ndeko nanga ezani ezala kwa yo ndengo tango bandaki obaki yo bandana masese tant so président banda lo bakeno non au lieu ko travailler comme esclave te mais bo travailler na sens que bo kanga motema puisque to sala loko lobby e ko pesa biso rendement moko ya bien omoni na sens ya kimukolo ozomona bel estomac ndo nazaki na maloba ke lelo so boko senga ta aéroport tant so to sa film mo senga muta voyager papa nani on peut so aéroport au voyager boke nanu boy mila nanu telemi na bato na bino banani no biso artiste congolais to yebi bino te bolongwa na nwana ba menacer bino même tant so to sa voyage mo senga muta ou te voyage akiti na grand hôtel mais nanu on peut ça no grand hôtel ou soit même ligne wa merci bonabi ke bolandi déjà ndeko moko artiste atolo par rapport ya ba difficulté au bazana on a 400 monde art j'espère que boyoki bino moko mais avant na kota na deuxième étape la biso ya ba question ya émission la biso de Kenega lisanga ba artiste na ngempe na loba mwa mukie na ba ndeko na biso o bazali bana mboka po bino ne bokoma ko soutenir biso makasi
pour soutenir bango makasi koleka na ba chef de l'état na ndenge mabete na gouvernement ya lobakaka na gouvernement ndenge Patrick Bango abayiki abiki gouvernement azati biso maboko te na monde a ndenge chef d'état mo fachi beto abayiki année oyo asike banda nde na koluka sa l'effort pour ba artiste bazala pe favoriser. J'espère bino bolandi ndeko Patrick alobi zilatani boyoki 6000 mais bande ko poto na beta 7 mois mingi côté na bino omoni na olanda ndeko moko abike ba artiste baza ba mandia abi bango bazaka bisenga kaka ba moko pe basenga biso basala yango pe eloko moko te elo na ngai biso ke ndeko wa surtout ndeko wana na loba ndeko wana ayebi na ye to linga te ko benga ba artiste bisenga pourquoi po musala asala oyo yango esunga yo beta yo ozaki ozadota bisuzu ozaba déception trop na libala mais à cause ya ko sexa ya Patrick ya 6000 ya Zilatan et ça là ke ba boyo lelo otali bango o s'équipe o bossa no makambo wana ba idike pe masque te babike edike masque donc to linga te ko benga ba artiste ba mandia na ba façon mo boy ko le roi ba senga ki yo $50 asunga mwana belaki to ndenge nini yo jelo ba ndenge mo boy e ba ndeko so poto mama tete botamba Fumutsa kumotema mimi matondo na Londres bosunga les amis de Congo cool bosunga ba artiste na bino ta toto kata filmer to kati filmer to kati filmer kitoko to sana kazangu kwa nini to la difficulté makasi à propos ya mon solo pour sa continuité mon solo ezate vient nga lilungu mabele l'homme fengi na Canada l'homme fengi na yabike so tali mwasi otali na epese na ya ndenge moko on so ba artiste ya les amis de Congo cool biso senga te ke bo senga bo peso mbongo wato liate wato fetete kala ndenge ya Kikongo na biso ya Kikini na biso to lia na Kiteti na biso mais ko sunga par rapport ya l'art dramatique au basala babi senga foto tia J et c'est to louer car to tia car wana pour que car wana zo monter que ticket la victoire car ba ko bo peso $10 $20 to wana ngote mais à travers binonde bo sunga biso ba tete botamba et là directement na kema mona ba question nga mi balé o ezake parce qu'il tume bandi sikopo liseke oyo liseke na oloba liseke oyo Nathalie Sap na Dallas liseke oyo makambu liseke o Patrick Bango ouais 520 giga na bandaka pa na yo na ke pas Zilatan na suke pa ndeko langa 6000 car même question ne sala kaka banda pouvoir et banda ba pesa kolo pouvoir après akabwele le yango mais ça bongo et pesa suwa te na bandeko to sala bango awa eza makambu esala malango nani na yeba ba ranking nini na monde art oyo za nango po na yoki de ebele tana bi ba ranking oza nango et directement question ne ke pas Zilatan ke ba pas 6000 pour nous yoka ebele baso boyo ya na les amis de Congo cool à cause ya ba ranking oyo ba artiste wana ngona kati ya groupe nena yeba est-ce que na monde art parmi bato otangelinga oleka na bango oleki na bango wana ba ranking déjà makasi bon 520 giga ba question mso esexaka mais muto ayebi Patrick Bango bien au départ nazana nous rankinete au départ makam na oloba so lelo bengi le boss machaka de kudinga pour Chanzambe na Angola oyebisao so bengi Guy Basket mokonza de continent na Paris Guy Basket na profiter na pio mbote donc avant les 30 déjà za wa makamba bien na ebika ndo senga na za calme na calme mi tungsa matin mamba bien ba tel pont station balobi soki so leader a oloba faut ko yoka ka oloba ni donc mingi olobezate na makamto bando loba ya monde ranking Patrick Bango rankinete au naza rankinete na président météo bandeni oh président météo na fait na ngakuta parler jo na kuta ototala na fait na ngata Bango ko da Luanda za akina na ketala fait na ngana d'avance ba pièce kuta ele kamikolo nga principal oyo kana jouer ba blone principal amoni ngabi Bango nini kaka yo komisulo kwa ba Miss International babonde longa bi rien so benga na ya palola donc pour on l'axe que na bien so qui est pas Jonker est dans le cas président Jonker et ça on a kenda ko jouer bilo na e ti lelo na partout dans les cas na bebala na batute
na rancune te ka bato mosusu baza barancune na bamonde oyo yango omoni mpe baofrene bamosala na bango efre eyekende baozonga toujours nsima na président vie de loin wana kokoloba te nakutana me président Charles ayebisi bamoto ebe bazala yebisingaki abi bango ye na monde art aza inconscient ye kutu mutali boso amelanga mbondo wana yebi famille bango bien bato wana boye epi na aloba yo moko bo ezaka émission moye toloba te yo moko oyebi ke bango arankine te malgré bato baoya batéâtre sikoyo tofai na bango baoluka mwa biloko moko edimine biso masalanga 6000 mais eza rien Patrick bango aza arankine te sauf que aza mbanga danger na mbanga nde na boya te mais na arankine te. Merci Babi Patrick bango aza arankine te artiste nyonso oyo tobenga na les amis de Congo Cool TV baoya retourner na Patrick bango baosola bien sans problème ata azane artiste amukie mais so do bengi aoyane kaka comprendre totikela bango batitre bazwa batitre minene yango wana yo atikela batitre po tola musala nga système liseke kaka babi liseke ne vérité belende ezalaka fumu ntsaku makambo bacharge opesa nga yango na okena okati na suka artiste Zlatan Mundeba mosakoli baboya basamba est-ce que na monde loso bengi ba artiste moi mingi ba tourner na kati ya les amis de Congo Cool ba roboya te po yo zawana en tout cas tant que to sola na vandi na ozwa vision. Qu'est-ce que l'Éternel me dit? Nzamba zo ebisanga pa zo talisanga na yebi ke wana baza bato ba soutenanga makasi ba bisunganga na ba 3000 4500 $, ba ma mesana ba montana. Donc tant na loba nzamba talisanga déjà yi. Amontsanga monsieur Régis Sas na niveau à Paris. Penzamba ebisinga ki wana nde coussin ya mama Sandra de Brazzaville. Donc sur la 1 million de francs c'est puis sur la libala na yo ki ngwe na bino Chéline moi si a permettre mais moi si a choco frappant mi soignia ou na Brazzaville. Bon merci. Na recadrer sous ba koko nga mo muki parce que naza collègue naza des collègues ya papa bon. Parce que Charles Ville na pesi mbote mon collègue Blaise Ozali. Mon collègue météo n'a pas su mbote mon vieux na quartier mes collègues nanga n'a pas su mbote parce que yebito to bani masolo ba théâtre n'a pas su mbote yo bana tena ndiamo na président météo mais azé ni nangati aliki ngaka na ba jour miki na ba mbola miki na monde ben si président météo bani teta na nini mais tout na oui biso boso yo bani teta na nini mais ngala to la différence ba mbola kaka yo biso na émission lobby te pon de lobby na 2006 à lobby koto lobby pen de lobby mais yo lobby lote nazana ba koko na terrain nana bakoko ko ezali kama mabina lisanga ba artiste vérité lisanga ba artiste Mundeba oza mosakoli oza mosala nzambe vérité na yo ekosala ke bato bazala na biso kuna na poto oyo obaka mabanga awa bayeba bon nga bandi vraiment théâtre muke makasia na bandi théâtre sera obi waka tuwiri mambo eloko pembe uti meteo ebi serwana yemo presse ça à comprendre déjà. C'est que nous trophée. Trophée dans le les RTNT. 96, on dit 96. T'es bakoko bazati ko. Tika bakoko basali. Autant na munono ke na bani théâtre en 1996. To ba papa to ba déjà. Merci. Ko banda théâtre to zarande mo. On a vu trophée théâtre. Hein, on a vu trophée théâtre en 1996. Comprendre? C'est par là que nous avons trophée théâtre. Tilo na RTNT zali. C'est pour ça ba ben ko Zlatan. Merci pour comprendre le lot. Merci, ça c'est continuité par rapport à ranking na monde art. Eza ou to ezate en tout cas ba rankine na monde rankine eze belé makasa ko saranate rankine eze belé pour na bano to ba impoli o to impoli na soli saraete c'est ça déjà ba rankine mais na sepeli kana loko koko na lobi e bandaka na mafuta bandaka pas chef kititi na se mais na oyebise loko moko batamokili ba lobi mieux vaut la faire d'une chose plutôt batamokili ba lobi c'est la fin qui justifie les moyens mais biso ba Christ na kata Bible lobi nini. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement katikati ba betité. Donc fin azali liboso azali ngane na za katikati ce qui veut dire ngane na osala pose li solo mutasuka. Ngapa na osaka po mutaliboso to babokine mabeto kine malamu. Donc papa Zara papa Boania. Rankine zanango, rankine ezali neti ebele kutu pe baleka na ba plateau to solade. Na bosa nite na pesi mbote na collègue nga présidente Fleur Bangu yo ebika kati. Yanga ata bana ba auto sate mais yo ebika to redresser bango aboza nte mon vieux tati bango yo za ngaiti rankine za makasi neti vient nga tati bango na rankine ete mais moi na bango ndaluka rankine
c'est ça comprendre mwana bango na luka ranki nani po baze belé sote parmi bana baza kuna bon so bana to si ba banadi baze belé kuna ba fleur bango pe baza bana o papa pe son nom atiki bango baze belé tanga kombonde ba Patrick bango pe baza bana ba kombo tanga ngona baza bato baza na kata bon moni netinga mana logique na koko benga ba kombo ba Patrick te ngomena changer na PC titre bango donc ba bango baza menga na PC titre bango wana so longo papa ngam na PC titre bango te na bi mukolo kombo za papa pe ya son nom ya papa mais comment opesa kombo pa na ye na PC pa ne pona la semo ke ngani na tombola na so tombola Patrick bango na tombola Patrick te na tombola nde bango tombola bango po mo kilo yeba na ngoma bango ngo fleur bango siko tombola na groupe sans souci o banana fleur mais yeba bandaki na bango donc rankine ezango ya makasi mais ba rankine na nga na pesi bino mbote en tout cas félicitations na massa na nga leader Fali massa na ngai mon collègue président Fali du Cap pour la nzemu na senga ki obeta jaloux donc on les nzemu na nga ngamo na composer nzemu na jaloux boka moi te un pasteur a composé jaloux na composer jaloux nga pasteur na composer nzemu na jaloux est-ce que maman lo beza nzela maman lo beza na nzela ta la caméra ya Congo Cool TV yebisa biso ke yom to composer nzemu ba jaloux opesa Fali po du Cap la merveille maman yo senga yo mo fo o leka a na Congo Cool lo belango ngam na koma jaloux na pesa moi la main na nga beti jaloux vous comprenez jaloux on a fait la bête za composition nga ngona composer nzembo ayebi pe souvent nga na etuza na massa na nga Forlon Tambwe témoin un jeune social comprendre to komango na ye to komango na mon oncle le Lausanne à Paris hein Robert Mupengi le professeur Tongo Etani to sola makamona bango donc on za maman ko lobela te ya mamfali mo fo lobela hein parce que dolbi tout ko to lobela faliti nana rankina makasi na bato pe balaka biso ba mbongo biso ba artiste batinda te bango na so isa bango te net banane mais base beliti tanga biso ba kompo azaka ba vérité to yeba mais bagba pe na boka et Johnson Kweto na boka et mais libanga mais atinda no mbongo liambongo te ya nanga Johnson Kweto so tinda imbongo ngana ebite mais na logique na lo clair que vena zoate comprendre mbongo ngana ebika na zoa ezaka le boss suri Congolo mutu mukwabu est-ce que ba charge de yene mutu aliesanga mais na boka epete na bete kana illusion mais na lia mais yo Johnson Kweto vient na kemba libanga Johnson Kweto yo Johnson Kweto baba mais vient na ebika retour ezanga ba chombo na mayezoya landanga lokola ya fumutsaku papi de tienne quoi motema ya maman ota fumutsaku duti fort ba rankina yepe na fumbo eza pe rankina na fumutsaku muto confirmer on des anga so chombo ekomi ngande charger rankine du parando na boma relation na en tout cas rankina makasi lisu ya vie nanga ezaka rankina nga na mabele mela mama nanga Génie Mupengi lelo azala mabele makaki nanga ngalisa lelo peur son âme maman mon important na motema na lingara makasi le rankina nga na mabele et ici là le loté quoi mais pour na ba artiste miki bo ba ligablo nga na magasin merci baza ba ligablo yaza magasin 6600 volts premier ministre il y a les amis de Congo Cool de yeba na monde oza gouvernement oza rankiné na ba artiste nini oza ke so bengi lelo yo oroya tournage te poto mona ngo bele awa na bengi ba artiste ba tournage be ote angana oto solo rate mona ya ezati yebisa so to yeba bonga penza ndeka ka ndeko na ngai Patrick Bango alobaki nga vraiment nazaka rankinier te d'abord bango moko baza bayebi tovandaka na bango tosali déjà baane bayebi ke 6000 aza garçon moko respect so tomeli so tolie donc atosali ngai vraiment en place wana kumisaka nzambe nga atosali nga mabe o comprendre ku te donc na okanga kanda te nini te en tout cas vraiment nga nazaka bien na batu nyonso mais quand ndeko alobi ndeko nanga Mundeba Evangé rankine vezali na monde art rankine ebanda ndeni ezala bandeko mususu nde kaka ndeko nanga Mundeba zozongisa bandeko mususu abi babandi ba théâtre ka sikoyo bandeko mpo babandi pe théâtre ka sikoyo tant bazoya bakuta déjà ke bayaya bazalaki mais lokola bango bake basimbi mwa bakisi moko mikie po bazwa mwa ba succès net nani no bazebele
otanga ta mibale po yango pesaka nde force ya makambo to bake non ndeko simi natangi mutu boye po asimbi kisi po netinga na bango ba vérité Aïda aliaka makala ngana kangai déjà atanga te na ba beke émission ngali sanga ba artiste na lobimisa moko mama no bimisa peut-être soit na ba les jours na filma tournage ya masa mo boya yaka asala ba minene belé mais Giga aza vrai rancunier na monde a vrai rancunier na lobango vient nga Remi Kilo la yebiango na bike ba séjour na kin mais 6000 azo bomba mais nga tangi déjà te nga nazo bomba te omoni balobi le rôle drapeau telemi mutu nyonso asani a telema neti paradis na rancunier ye ngai na rancunier paradis po wana yeba nango déjà nga za na rancunier paradis po nga ba na za vrai rancunier réalisateur ya ba rancunier ba artiste yeyo bon nga na ebité nga za nga na rancunier mutu te ba frère na ngai nga za rancunier mutu te mais na monde a rancunier ezali nde na zonga kala eza na musique eza na théâtre ya on a le binet ka bana ba yasi net ngai na bani na théâtre na 2006 mais eza mutu mususu ayineka ata mususu na ba 2019 fois mais aye asimbi moi makamne mo boya ke moi kingasani akoti moi j'ai azu moi lorone ya moi une semaine aleki ta mususu na YouTube abeti moi ba vie na ye aleki akomo bude biso ta mususu nde to fani bona bande ko na ngai ozomona siko tango évangile mona po évangile ninga za boza rankine donc et mona na déjà bato wala ndaso moi déjà que évangile za rankine parce que la bloc azoloba na bloc azoloba siko mutu moko lega aboye tande ya zo boya bato tango ya beta ebongo au moins ta musupe ndeko wana asala moi sport ta musu moi judo moi lit abeti mouvement on comprend rankine bandaka te et bandi pour aoye pas Patrick Bango te pour moi Patrick Bango za garçon moko respect bato wana ndaka ndenga oloba ki aza garçon moko boya ne ba problème ba beta sango na marche na kati okutu te ba beta sango na marche ya grave dans pasteur a commis na barando mais dis moi amina mo ambiance na kati les amis de Congo Kudo émission lisanga ba artiste ambiance nde yango esa mnoke na beki mais grave dans Congo na pasteur a commis na barando. Non, rancune banande pas na biso ba Christ. Ben si rancune banande pas na biso parce que nzambe na lola bengana Satan après avoir qu'on s'est révolté. Bible lo bato boyi ba rebelle. Bano tout ba se rebeller contre nzambe faut bora mana na c'est donc ba ki Satan se kenene sengo. Le la kanga candidaté ndoke bimana mokilité et comment rancune Satan na nzambe te yo sambela ka so moni ndoki bo bundate. Siko bengana yo poani. C'est que rancune zande ya biso. Pierre akatali tu etikala histoire te. Kuluna to elelo na banda likopa mbeli. Pesa chrétien photo yungula système mu yungulu ya mabe ba kwe ya bien to tika likolo to lingi rando te rankine te bazame to linga ngote ya loko ave na biso ki uta mungudia kalobi okai bana ba boma musalo ka bato ba nzinga na wana via zanga makasi koloba c'était l'hypocrisie fais mon goulou ya tsa botona erreur masolo ba boma bazana sima na biso erreur potom ngo tsa bango donc ami l'accent ye mo pe bando ye bate batunda bonya bazala kiti ya loko na tonga loba ke Jésus Christ avandi atuni o sale ko bota ba maman so libanga ba papa na pa mikolo ba ba gizengi bolimbisanga poso ba ki mayele banga bazula mama na banga bazula mo so na ndumba bana 12 ans po ba sale ko bote ba bete mabanga akufa Charles libanga etala aja mto ba mbango te olandi nde mona ba vient na mungulu dia bato ba boma mboka bango yoyo lokola paza mayele te mo boko ba ke vie pa mboka na kati ezati akoso bino na mboka kikongo est-ce que landi makambo na lobo mon vieux Patrick Mupengi na Luanda ayebi yango prêtre asante na Luanda mutatindela nga ba kwanza na changer na dollar olandi donc osanga jeter mungato na mama bonaka na kana po yo mama mbongo yo mama ko pala vous comprenez boy ba ke bo na koko na plateau connaissance ezali merci par rapport à ranki to lobela awa. Est-ce que Patrick Bango sur le benga Marie-Jeanne Bololé a retourné là? C'est ça. Non, t'as la star international te mais n'a pas président te mais na président collègue na pas président. Yo yé makam na loba. Na profiter na personne mbote Marie-Jeanne Bololé, t'as la raison sous Kasangul ba blo to beta na 500. Ngumela. Na international te mais vraiment classé à niveau international. Et puis ba lobaka mokile ko baluka yango lelo te omona et pas ba faux prophète donc ba faux prophète ba to vaina bango awa monsieur journaliste makamsu fo e ba oza ko to mina temps Armageddon moni bible lo banini na mokanda apocalypse l'air viendra donc bana bando manquer batata bango
yango ce que ça na plateau bana maman manquer papa na plateau parce que biso toyebi que l'ami de mon père c'est mon père. Nani siko a manqué papa baninga na plateau. Babi bokia ba mokili za ko kufa. Papa na bino baza baninga na ba bango na maloba. Papa na bango baza baninga na baza ba collègue na ba président. Makaya a collègue na yo. Mais Makaya c'est mon vieux mais c'est mon collègue. Makaya c'est mon vieux c'est mon collègue. Alors papa na hôtel théâtre. T'es mon vieux. Papa na théâtre papa t'es. T'es mon vieux mon collègue. Année Makaya ba théâtre ça année po banda. Question nette que ça comme ça collègue. Tant on a policier qui a po, policier collègue a titre capitaine ba même sur ba po, ba policier au service de la nation. Mais il faut autant mon son na rana eh. Bon ça veut dire que bongo. Est-ce que so ba bengi président Makaya par rapport ya ne ba benga ba vie masuma bengi bato ba benga pe mundeba. Mais je suis président, je le fuis pas mais je le suis. Je le fuite pas mais je le suis. Nous qui président on a yo to ça na yebité que ça président. Ce qu'on a on na ba yebi. C'est mais yo yebi yango. Na yebi good. Ah, ya chanja ta. Mais so ba bengi ne mama Oliver za benga de mona kosi ba artiste be pour ngana lo ba vérité kosi ba artiste bengi bango ba mbongo. Mais si on mona mundeba pas ça kenda te. Mais non, kende ninga za wana za ki visionnaire na bango, tout c'est moi qui avait le vision. On a une provision pe na ki na vision. Nzamba anda revenir ke nzelo bo kende za bien ti. Artiste ba ke Dubai, to mona munde ba te ka kende. Mais ba makato mo ba ti ba beti ba film pipi la kanda ba tourner. Yo tourner. Mais ce que ça bango to demande remplir ba fiche, non remplir en rap. To non remplir biso tout na matonga ati. Ba bossa ni na bibi plan. Tout ça bon na bibi plan mo to non remplir ba fiche. Na ça bango na kende te na kota mambo te po makambo ya faux cop. Po ngana mo sala nzambe sa révéler ke mambo esuka mabe. Boyoka musakoli bibi qui ezala maka président Makaya ba mbote belé ezala président météo ezala o vidéo e bango so baza ba collègue na ye pas ne présent ça te parce que pas président ne tsoloba awa te baza ba président ba groupe na bango baza ce sont mes collègues présidents est-ce que l'on dit mais baza ba président ba groupe na bango makambo na zolobo masanga kiti mangwa wa yebi yango mambo na zolobo donc Patrick bango za mwana mundeba ne atsoba abike ya za mwana na ye te bango baza ba koko bango baba koko pourtant on a bête maman c'est vraiment on va faire ngadios bisika batata bango ba utaka vraiment on va faire sans souci pour ba vie ba bimi ba ko ba ne ba bimi ba beti ba seri wana biso to tata ba to mengo cha mutu to baba koko yamani ba ka bena ba groupe sans souci mais ce qui est ba ma beba ta minene ba linga ba ta miketi nazo on ba solo ta minene ba linga ba ta miketi ki pesa mo lo ba rankine est-ce que vous comprenez muta munene na muta mandefu ba bundi okotela nani. Est-ce que au mekara un pété ko kende ko senga te ke a Patrick bangu na keto ko to ke okotana groupe ça c'est aba ke simbarate yango okoma na rankina ye to ndengeni po par rapport ndongo zolobela ke non ngai naza bakoko na bango ba papa bango baza ba collègue na ngai dans ce que ça na rankine moi bon na kati wana ça na bien vieux kuta zaki de son vivant et mo vieux S na kendati hein ce que ça le rose ça mettre Ipman ça Brice ça Ipman qui kende comme élève Brice c'est vrai ba musate yango kenda raté mais non kende to bi musala il fallait kende vieux sérieux wana zaki vieux na ngam so to ki ba petit leader bon ba leader par rapport ya a na lobela ba ndeko na boza to ça la plateau ensemble ah to ça mayele par rapport à nini par rapport à a so bi ke non ba tanga ba réalisateur na kata ni wa ke sala elo mo be pa mutu boye neti nga na kendaka esimbaki na kendaki etaki na yebi ke musala nga so comment ça veut dire que yo okende te et pas ver ça souci c'est que musala oyeba ite mais non kele ndengane ni nga na vision za la mwana mutu te nga seri wana na vision za mwana mutu te na vision za peka tetika na ndenge nga biso to lokwa ba Lazare suki lo nena kiteti na mais na yango na za le leader na lokwa na le leader biso to lokwa ba Lazare aki na posta te oyebise ke Lazare sort avec na posta ka master de mo Jésus Christ Lazare sort est-ce que ko za leader ezali kam nga peso na bika lelo na za leader na osala problème eza pesa makambu siko naza na leader te na opesa makambu boso na ko ta poza masumu au moins mondola ba msusu fo ba ke na telema place na bango eza na arte. Merci Nabi Keboza et belé bo continuer na ga lisanga ba artiste babi numéro za wana bo benga so moni ke babi mabe bo limbisa bango mais to continue bango kaka malgré babi di kolongo zo ina to na pesi mo bien bon le pango kitoko pesi ba artiste ba vivre ka bilo kasi ba artiste bazanga place ba vivre le pango kitoko parce que ngane na yembi bino na ndako bien ya na biga cité passe kitoko boy bo kasi ba artiste ba vivre place mabe on y a là qui s'appelle na bateau ba idarabi so na poto botala ke ndeti boy faut na benga ba jardinier ba kata ba fleurs combien il faut na nourrir chakou na nourrir ba mbona ngana na ba chien berger de écouter nga combien ko lia na bango. Merci et question nga monsieur Ezali est-ce que na les amis de Congo cool déjà bon ça da film to déjà bo tournaki
parti ndamu to non botourner te toza ba film oh Congo Cool que ezanga film agence munene bo tona ba film eza na marché eza msu pe to tourna qui faut si là et puis eza msu so déjà bima Congo Cool les agence munene blague te tozanga bloc ndeni ba vérité cachée film écoute ya kalate ba lobby donc na bolanga ko si tout ba film ngana lobela film mingi yo ka titre vérité cachée ngana lobela ba film mingi te ngana lobela mingi kali kambo sacrifice nde babi yango nde makambo bomona siko babi Bible le ba je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui me sert pas donc c'est bon que c'est nezala entre l'idée na bana bino mo bolanda ngo boko sepela makasi en tout cas papa nanga JP mundeba o bota gloire mundeba o lola ko mi mosakoli ba boya basambwa soko boy prophétie c'est kwa nduki po batu ba mtu ba mpanzina na mona mingi poni mais so na isi akoma teti azaka bombo amona lobi fo alukanga donc parce que je suis son père et on a Sabino qui cause en souke belé eza synonyme aux petits frères Lumumba te ni synonyme aux leader pour le mtu tuna misère on katika souke belé pas alukwa kale Jeff so ye magasin 600 ans de kwa kale Jeff te donc luke sika na kota wenge yemba na wenge koseka te kota wenge yemba na wenge ozala boga merci to kota wenge yemba na wenge boga 6600 volts est-ce que film na marché ezali to na bosalite to bozo ngabo tourner mais vous avez difficulté ya mbongo to yeba moniteur na loba toujours que nazo ngala maloba Patrick Bangu puisque Patrick Bangu nde toza na plateau yo nazomona ndenga na Patrick Bangu toza nde sika moko onde toza l'émission ka ndenga na Patrick Bangu donc ba idée nga nazoza nango mona ye déjà bimisi yango tango ya otika ka nga mamota na ozo ezaka ka kosala kaka complet nango donc quand nde Patrick Bangu lobi Congo Cool eza agence munene ba film jamais okozanga toza na ba film belé taka vérité cachée nga mona zana na beta kutu trop 520 giga yo moko yebi yo yebi Patrick Bangu yebi talaka 6000 beta trop wana na beta trop yo so batali vérité cachée ba mona 6000 nenga opesa makambo donc toza na film so asika oto bandaki na Kasangul donc bientôt la fois si la Anakin donc tu as déjà Kasangul ndeka ndekolanga munde balobi malgré aza déranger makas mais aza acteur moko ya malamu mais aza ndé déranger mais jouera bien donc tous dans le film tout ça déjà une grande partie déjà na Kasangul ndambo etika to zo ko 600 Anakin bomona siko bato babande ko zela biso Anakin obiso to kende na to zelisaki bango pe ba kota preta tout si ça filme na biso donc vraiment la film ezali donc biloko ezali ezanango merci biloko ezali ezanango to meka un peu rolanda ta mwandambu ya vérité cachée to rona besu mwandambu ya film o batuni na Kasangul po mona ke musala esama de to songa mwa mukie na katani na biso bolanda Allô yo ya wapi jirana yo ja wapi yo najo tuna yo ja wapi tena najo tuna yo sana poto nisikite mngongo na poto yo yana pali binolo yebaki yana poto binolo yebaki lo yebisinga ite mwana yana poto oh mais alandi ba jina tailo na ba clarisse batana bukuchu bazana bakutani yo joke n'importe ngai mama na yo na yebite joke n'importe ojo yebisa be mbuso yo na dana bango moto babota yo noko bango ba ya ba mana yo batana bon peut-être maman ezaki ko banga le mususu peto ko ozanga musala mais yango na profiter na occasion na loba yango ezala beaucoup mieux otiata lokwa yo moko lobi ou bien mutu mususu a gérer biso makambu naza sûr que otambola bien po biso to bimsa ba énergie na biso nyonso esengaka na musala malheureusement moi na ya kolo société aza kosa na ndenge na quelque part faut maman comprendre biso oui maman za na place na biso ayi biso si na biso comment est-ce que nous bossons on est en train de se battre pour l'entreprise ayi bien ou très bien Warren Okeke Okeke okoma soda tezaka ela teli okoma soda tia oza munduki oza maile ayo kanga biso o piège te o mali fuka te
Mais où est-ce que tu Kaka ndokiye, ndazala ya kaka. Pourquoi? Obazaliye. Kasi zaka kokora bino. Kokobana. Kokora bino mtapanga. Kokobana nyongo, kokobana nyongo yo, baluki bakanga zaka kokora bino. Bukeka ye kune. Bukeka ye. Mbongo hein. Malembe te mal. Oh. Et merci Nabino Nabi que Botson on a déjà ba extrait ya mwanda ma vérité cachée o elekaki bomoni bino moko ndenge Simi la betaki bomoni ndenge Patrick Bango betaki malgré munde bazaki na maladie mais bomoni bino moko et bozongi susu na film ya o eza ya sika ba bielo kwa sika yango wana bomoni wana en tout cas na bosanité mon vieux mon prêtre na ngai bivara wilangi place ozali vieux ya yango wana en tout cas na bosani lisusu te oya ngai ya kati président Flore Bango yo yango wana donc bino tout ba on a boa kité bo zela mbala sima ingénieur tout pas bikuma ya ngai ba bino biso pesa 15 000 francs de transport mais la mesana mingo cha carburant ba tout toi poto bolinga ko benga ngabo benga na numéro oyo plus 243 89 53 23 750 plus 243 89 53 23 750 en tout cas maman nangai vraiment Amida Roberto na kata Paris balobi mère double maman na mannequin française non je l'appelle ouais bambote nangeza kaka na papi de tiene fumutsa kufumumpa bi akanda na Angola mère chacha mushashino cour suprême na Angola toujours et puis Julia Lady Chaïs na kin vraiment bambote atro yangwana na pesi binodo toza toujours ensemble. Merci Nabino Bozake Belé pour na Rolanda émission Nabino Lisanga ba artiste qui présenté par moi-même Arnold Bikouma 520 giga autrement dit Tata Mapassa et bino mo landi ba artiste Nabino on a benga ba éléphant et les amis de Congo Cool TV ndenge ba peseli na ba vina ba lobby par rapport il y a ba difficulté bazana nango na musala ya art ndenge ni baza ko tambusa musala. Et merci Susuna, mon boss papi de Tienne, Fumunsa, Kumote, la grande dame Matondo depuis Londres. Oh, Salike, Nganabino, hein? Tout le monde a Nganabino, tout ça la Zalaraboy. Babi grâce à Yende, Salike, Nganabino, tout ça la Zalaboy. Et Babon guérison belé, mon vieux, Babi Obika. Et Abila Mike le Kanango. Et merci à maman Tete Botamba depuis Hollande. Mère, Yobongo Nanga. Hollandi 6000, Hollandi Patrick Bangu, Hollandi. Gloire Mundeba par rapport au Neba Lobeli na masolo A. Mais bien de Simba Congo Cult. Bien de Bossala que Congo Cult TV est là. Bien de Bossala que Congo Cult TV est avancé. Hein? Bo Simba yango makasi. Boyoki ba difficulté o ezana kati ya les amis de Congo Cool. Boyoki bino ba difficulté wana mer na wasenga kaka. Bo Simba na mer dans la mer, musala o est avancé et que liboso kwa neto lo baraka. Musapi moko sokolara elongité il faut ezala 5 pour soko elongi. Et merci à l'homme Mufengi depuis Canada hein. Babi l'homme Mufengi depuis Canada. Moi ça chocolat.